Na ekolo Congo démocratique basimba minduki ba M23 bazali kopusana pene na engumba Goma na kozwaka bamboka nzike lokola Kibumba pe Buhamba kolanda bafandi babisika biye pe banzeneneke bazwi bongo bamboka nzike na territoire ya Ruchuru pene na ndelo kati na ekolo Rwanda mpe Uganda. Na engumba Goma limpinga lisusu ya basoda ya ekolo Kenya na nzela ya bikolo ya EAC likomaki lobilo leki limpinga liye likambemi na General Jeff Nyaga likebisi basimba minduki banso ba boy kokitisa mandoki pe basengi na bango na kosala yango na lombango penza. Na ngumba Lubumbashi o etuka o Katanga bato bayike na kati na bango bayimbula matari bakilimi beko bayi parti politique pe bayimboka nzike babimaki o balabala lelo mokolo minei pona kopesa makasi na mapinga ma FARDC mazali kobundisa basimba minduki na este ya ekolo Congo démocratique. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo démocratique, akomeli Michel Xavier Biang mokambi ya comité à sanction à conseil à sécurité ya Nations Unies mpote bakoka kolongola etumbu eye epekisaka ekolo Congo démocratique na bosombi mandoki ndenge elingi.